toi, commence à prier. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras l'œuvre de Dieu dans ta vie. Éternel, dans les noms puissants de Jésus-Christ de Nazareth, Père de gloire, Papa, Natondio, Pena Commission, pour être malam. Merci Seigneur Jésus, pour Nangolu, Oyo, Pesibiso, na moment, Oyo. Merci les rois des rois, pour être yo, Zali Mobongi, Sinanyos. Totiki e bandelikino na suka ya programme, Oyo, Kati na Maboko na yo. Makila na Yesu, eba ko protéger, bandako nyonso, o bazali connecté na moment, Oyo, au nom de Jésus. Nyonso, ezali ko confesser, comme na Yesu te, ezala paralysé, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, glorifie le nom de Jésus-Christ du début à la fin. Na kombo na Yesu. Merci Seigneur Jésus. Merci les rois des rois. Amen. Émission Nabiso, le temps de la grâce. Ezali émission Oyo, tozali ko partager na ba mama, na ba jeune fille, na basi nyonso oyo bazali appelé na Nzambe, bao bayebi Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, na bao bayebi nanu Yesu te. Tozali kolobela na kati na émission na biso sur les témoignages, expérience oyo bandeko mosusu bakutani na yango na vie, na ndenge baye kokutana na Nzambe. Yangwana lelo tozali ko partager makambo nini la fois passée, 2 semaines passées, to partageaki témoignage ya mama na biso Hélène oyo azalaki musulmane ayebaki Nzambe te, mais na ngolu na Nzambe akutanaki na Jésus-Christ, abongolaki histoire na ye. Kati na vie na ye azalaki moto na pasi ko souffrir, azalaki na mabota te, asufraki na nzela ya libala na ye na kati ya ndako babokilo, mobali akimaki ye, mais ye azalaki toujours soumise kati na ndako na ye, abandaki toujours ko pratiquer oyo ezalaki rôle na ye kati na ndako, obéissance, soumission, pe azalaki na respect na mobali na ye. Malgré ba situation difficile nyonso ekomaki na bomoi na ye, mama na biso abandonaki libala te, azalaki toujours attaché na Jésus-Christ. Na ndenge ayaki kozwa miracle na ye na bomoi na ye, esika oyo balobaki ete ye akoki kobota te, po azalaki mwasi oyo abotama sans batron. Me na bolingo ya Nzambe, Nzambe asalaki ye ngolu ete aye kobota. Lelo aza na bana 15, mwana na ye ya suka aza na 21, akoma évangéliste. Mobali na ye oyo azalaki musulman abongwama, akoma évangéliste. Bandeko nyonso ya libota na ye babongwama, bazwaki grâce na nzela na ye. Yango wana topartageaki témoignage wana ya 2 semaines passées. Tomoni ndenge nini Nzambe asalaki ngolu na nzela ya mama oyo azalaki toujours na makolo na Yesu, mais azwaki ngolu na ndenge miracle esalamaki na bomoi na ye. Yango wana lelo toza ko partager expérience wana, toza ko partager oyo ye abongisi pona Nzambe abongisi pona biso. Pona message wana tokozwa Bible na biso na livre ya Proverbe chapitre 19 verset 14. Toyoka nini oyo Nzambe alobeli biso na pokwa na lelo. Sujet na biso ya pokwa na lelo ezali comment une chrétienne peut se comporter dans son mariage. La Bible déclare, Proverbe chapitre 19 verset 14. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Okoki ko hériter bandako richesse, mais mwasi oyo ya mayele azali likabo oyo eutaka epai na Nzambe.
Mwasi ya malamu azali likabo oyo utaka epai na Nzambe. Mwasi ya sagesse azali likabo oyo utaka epai na Nzambe. Yango na tomonaki na vie ya mama na biso Hélène oyo azalaki likabo kati na ndako na ye, amemaki bomoi kati na ndako na ye. Yango na Nzambe aza koloba na biso na pokwa na lelo na nzela ya message oyo Nzambe alobi na biso ete tozala ba femme sage, tozala ba femme intelligente. Yango na nani oyo azali mwasi oyo ya mayele, nani oyo azali likabo kati na ndako na ye. Ezali mwasi oyo aza koporte vie na libala na ye. Ezali mwasi oyo azali koya kuna kotransforme bomoi na ye, bomoi ya ndako na ye, ya bana na ye, ya libota na ye. Ata ozwaki okutanaki na mobali wana oyo ayebaki Nzambe te, oyo azalaki na eloko te, me soki yo ozali mwasi oyo balobi azali likabo na Nzambe, okomema vie kati na ndako wana, okomema richesse kati na ndako wana. Ata mobali na yo awuti na libota oyo ya ba pauvre, awuti na libota oyo ya malédiction, awuti na libota oyo ya caractère ya mabe, mais soki yo mwasi wana ozali likabo na Nzambe, ozali don, ozali mwasi ya mayele, oko transformer vie ya mobali na yo, puisque oza ko porter vie kati na yo, oza ko porter likabo kati na yo. Yango na nde message to ko partager na pokwa na lelo pona bandeko nyonso oyo bazali na biso. Tozali live na sœur na biso Tiffany moko la princesse de l'Éternel, azali na biso live à partir ya les Nazariennes na Kinshasa. Toza ko travailler na ye ensemble. Yango wana na ko passer mama Tiffany, soki okopambola peuple de Dieu, ozali déjà en direct. Soki okopesa bana na Nzambe mbote baza koyoka yo na moma oyo mama Tiffany toyoki yo na kombo na Yesu. Merci beaucoup maman la grâce. Donc na pamboli nkolo Nzamba za lokumu parce que asali choix na ena buto lelo na motopamba, donc la humble servante de l'Éternel, la princesse aussi de l'Éternel. Amunga ya pointenga na buto lelo na calendrier na ye ayeba ke na buto lelo kombo ezali ya Tiffany. Donc choix na ye na lelo ezalaki ngai ne mutu fali na beta les privilèges pesa ngolu de la part du Seigneur. Yango ndezo pousser biso to ndima ya solo que Nzambe to payer Yesu Masiya ya solo abengi biso. Je dis aussi merci na couple au kitoko, donc maman la grâce aussi na papa. Tika te Nzambe na bino pamplanga pona lobaka basel na Nzambe baza toujours likolo et que biso photo bénéficier na oyo bino bozana yango. Merci pour na choix na bino na ebete tamba ko sakate soki bosali choix oyo en tout cas bozwa kiango pamba te. Et c'était Nzambe de mutu a inspiré qui bino ki bosa choix na ngolo Nzambe na mwana na bino na sœur na bino na leki na bino sœur Tiffany Mokwa aussi na peuple de Dieu. J'aimerais dire bonsoir, bonsoir vous nous suivez. J'ai dit bonsoir, on est ensemble, il n'y a pas de souci hein. Il y a pas de souci parce qu'on est ensemble, mais surtout que je vois que le maître est là, le roi de gloire, le roi de rois, Jésus de Nazareth est là présent. Merci beaucoup maman la grâce. Merci Maman Tiffany, la princesse de l'Éternel. Maman, tozali na ba problème ebele ba mama baza kolela butu na moi bandako ezali bouger. Toza ko sepela tolati bilamba ya bien, tosali basuki ya bien mais kufa eza na kati ya bandako. Yango wana lelo toza ko partager toyeba ndenge nini tokoki kobongisa bandako na biso, ndenge nini ba vie na biso ekoki kozala malamu. Ndenge tolobaki kati na Proverbe 19:14. Tolobi na Bible lobi na biso, on peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. Moi si ya mayele azali likabo quand oyo euti epai na Nzambe. Yango na lelo tozomona ba problème ebele, bandako ebele ezali menacé na divorce, séparation, misusu bazana kati mais libala ezali susu te. Tozomona na ba jeune fille na biso makambo ezo simba te. Yango na biso tolobaki ete ndenge nini kasi tokoki komema bomoi kati na bandako na biso, ndenge nini tokoki ko soutenir
ba problème eza ndenge na ndenge oyo eza ko déranger peuple de Dieu. Moi si ya chrétienne ndenge ni akoki ko se comporter pour à garder libala na ye, à garder fiançailles na ye, azala malamu, azala porteuse ya vie esika nyonso oyo ya kozala. Yango wana tozo partager na pokwa na lelo na éviter mama soki yo bongisi nini oyo ko partager na peuple de Dieu na pokwa na lelo. Merci beaucoup, maman. Je pense que Ebele ya Basi, Topé Ebele Balbakake, trouver une femme, c'est trouver le bonheur. Mais moi, je pense que ce n'est pas toute femme qui doit apporter bonheur, nanda kwa libala na ye. Donc, c'est trouver une bonne femme, c'est trouver le bonheur. Je pense que ceux qui va m'abattre Ebele, Léo na bamboka, nanda Topé na ya mboka bisika tozali. Ba problème les choses dans na couple les alliés parce que tous autres étaient mingi tous autres étaient licolo mais on les autres étaient fort tous autres étaient fort mais la esika d'autres étaient fort. Voilà pourquoi là c'est la mingi là pour la lobby que quand je vous ai dit quand je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai marié à un seul époux ne le bien moi ça va te peler ananda kwa libala mais makanisi na ye eza lisusu wana te makanisi ne te koma nango libanda koma olobake na banda na nga mpona kola bana mosusu azomona nazala kwa libala me nazalaka marie te azobate parce que mama la grâce toza na sorte ya bamabala motu mosusu akozala baobibwa bike nazala nanga marie te je suis libre yango mona bamama mosusu ana ndako ya libala alati nini plutôt excusez moi elle a dit ce qui peut signer Nicolo Kuna, donc suivez-moi, mais il y a dans la Falibala, déjà, va suivre, va suivre, vous voyez, tout ce genre de choses, et puis, il y a le bosso, il y a un peu, tout y a baba sorti, il y a l'ibala, tout y a sorti, il y a un mariage, auto à la canaro na vie. Moutoua moutoua, pas commis, si à mana, si kanae. Tout moutoua, pas que, moutoua, ami, habité dans Zanai, dans Zawati. Alors, on va dans Zanai, dans l'ibala. Alors, rapidement, tu peux un peu sortir à l'ibala. La mécanique un peu Amen. Première sorte à l'ibala, tu as un mariage coutumier. Voilà. Mariage coutumier, c'est mariage, oh, les hommes, mariage de base. Voilà. Oh, yo, papa na maman, basangani, papa ndimika qui est au père, ça dort, tu n'as rien à famille. Pour kazwa mama na mariage na kati na yango tokokuta kuna twana deux branches mariage civil na mariage religieux mariage civil okoki kosala to okoki no kosala te mais mariage oyo eza moboku andisi makambo eza libala oyo babengi le mariage coutumier yango komona na Genèse 24:1 kuna bazolobela biso nini ke Abraham apesaki na moko ya bampaka ya basali na ye bien pour que akele kobalela mwana na ye Isaac nini mwasi babalaki nani babalelaki ye Rebecca donc deuxième son ok rapidement parce que toza na kimatant internet plutôt dans la kangonga to ana sorti lisusu ya libala babeti ya concubinat tozomona lelo bana ba 15 ans 13 ans bazosala bolingo na bango ils font tout oyo mwasi na mobali basalaka bape na bolingo na bango mais pour biso tobengi yango mariage mpenza te mais baza kosala nyonso tu esalaka kwa libala mais eza bolingo te parce qu'ils vivent dans le péché. Je me relancer un appel na bandeko nyonso tu oyo basalaka bongo bayebe te nkolo na kati ya makambo na bango parce qu'ils vivent dans le péché mais eza mpe parmi basorte ya libala oyo constitution na biso to mpe bato bacontact toza esu na sorte ya libala mosusu oyo bato babengi le mariage illégal to mpe illégitime donc eza sorte ya libala oyo nalingi mpe nabeta traité maman la grâce ozali na baparent illégitime donc babala yo te basalaka yaka tofanda parce que papa asentaka yo okutanaka na nzela basentaka sala nini oyana oka yaka tofanda mingi je ne sais pas là-bas chez vous soki eza bakama oko fréquent esalemaka epa na biso wana Congo ezosalama nango mwasi basente ye anaosala ndenge nini nakendeka kokota kaka tofanda eza mpe libala mais okomona baparent ya bongo bazali baparent illégitime voilà babali bango te mais nalingi na noter bien eza à tous ceux qui nous suivent nalingi bo noter ke mwana illégitime azalaka te mais parent illégitime azalaka pourquoi je m'explique
okomona mutu lokola Salomo. Salomo azalaki mwana ya makta oyo azwaka ye na libala lorsque disons David abatika mama na bango ntango atindaki mosali na ye soda wana mwasi ya rue ntango akendaki kobunda mobali nakenda kobunda bitumba David atikala azwa ye abotani mais okomona nzambe azokita David nini yo otongelanga temple te nani Salomo moto azo nzambe azoconsidere mwana makabo donc parent illégitime azali mais mwana illégitime azalaka te toya lisusu na sorte lisusu ya libala oyo babenga fiançailles. Voilà. Toza na kati ya fiançailles wana. Donc un peu rapidement maman la grâce pour définir les fiançailles. Fiançailles ça faut définir ndengeni. C'est une période d'observation les uns et les autres. Na kati na moment oyo mibeko ebisi bisoni na ngolo nzamba sali biso. Na kovana na bato bavandi na mibeko. Fiançailles ezali obligé l'homme à contracter le mariage. N'oblige pas l'homme à kozwa mwasi na kati ya libala. Wana beko mutelobi. Mais si on a keisa mi mosika kolobete. Et quand musinga na kati ya fiançailles, ma première hôtel sabiso ke bazo benga mobile époux. Bazo a mwasi époux. Nzo kande biso tozo benga ngota fiançailles za moment moko ya ko négliger. Nzamba zo considérer moment wana. Toko zui Matthieu 1 au sein de la Matthieu 1er, au verset 18, au sauté au Kena 24, au moins on a avec l'élection du solo, il y a Joseph na Marie. Rapidement, si mon frère, pardon, est-ce qu'on peut dire, au moins on a avec l'élection du solo, il y a Marie na Joseph. Bazara qui va fiancer. Mais par le but, il y a musique comme le son époux. Donc Joseph, son époux, Alina Kassani, Abo et Alibal. N'habitez maman la grâce, on se fait comprendre. Oui, oui, rapidement, qu'on peut lire rapidement. Oui, oui. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils y aient été ensemble. Joseph, son époux, qui était homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Oui, oui. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Merci mon frère. Le problème c'est que tu vas comprendre que dans le moment où on a nzamba zo considérer yango. Yango na ngina lobela ba maman nyo surtout ba maman onga na linga la humble servant de l'Éternel la linga. Amen. Ozala ba fiançailles yo. Ozala eloko kaka na exclure na makambo eza ba concubinage. Ezala yaka tofana yango pete za encourager nga pona ebisa papa papa kende ko peta dose ya maman. Mais tant que boza déjà na ndaku moko ondima na kati alliance wana oto ngala benga ngo eza alliance batu mibale oya ndimi papa nga na lingi yo nga pe na lingi ezeme kota ki okay toke na ndaku tofana tangu déjà bofandi boye bango nzambe déjà annoté eloko wana donc nzamba zo considérer que makambo eza libala. Alors c'est quoi problème ezali ni. Allô maman à la grâce. Allô papa maman Tiffany nazolanda yo. Problème ezali siko nini? Mutu amona le mtusu nga babala ngai te. Ozo mona ba divorce c'est ça le manini. Moi si aza na ku déjà ya obeta déjà calcul que fona vivre ya keba parce que nga ya wa babala ngai te. OK. Ozo ba te que Zambe déjà compté yango. Et bozo vanda ndaku moko, et bozo sangisa nzoto. Lorsqu'on dit que 1 plus 1 est autant la biso 1, et zalaka 1 plus 1 ba ya kotenga la biso na église. Lorsque l'homme et la femme bo sangisi déjà nzoto, nde bisika bokomi moto moko. Siko moi ça vandi na katanda kwa libala zo beta déjà ba kalti. Na ba balanga te, ba kuta mobali na bana na ye. Lobi kuna mtoko kabwana mobali. Mobile, au moins d'abord boule moi ça zobeta, bah raison est déjà opposé. Lobby to koko kabwana, a un intérêt mon alors déjà faut vendre na keba pour que lobby moi na mwana sala ni abenda. Ba makambunde vandi si libala na kata ba divorce ebele yango. Limbisanga mama la grâce na kende su musika kolobake. Divorce c'est surtout bino na bato libanda tozo kama solo ebele et que ba mama na nga ona ka ba mama ya la humble servant de l'Éternel ba boy na bango ko vanda na ndako pale ezo bangisa même biso to kota kuna na kati tozo loba ezani nyango kuna kati ba mama lingo vanda na libanda te bino ba govandi kuna na libanda pourquoi selon ba réflexion pe ba analyse oyo nzamba salinga ngolu na yo mona ke
Là, il y a poto et fani samina baba intérêt. Voilà. N'habitez maman la grâce, on se fait comprendre. Nazoyo kayo maman. Et vandi samimi n'a pas intérêt. Et surtout le quoi ça la biso parti. Bande qu'on a biso ba congolais, ba changer identité na bango. Au moins on mutazala qui connaît en qui. Mais lorsqu'à quel poto a combien délai. Ali avec culture ya ba la lati yango na nzoto komi ya yi. Voilà. A komi na ye mundele alingi lisu oyo makamba ba congolais. Oh, soki aza na Congo akosokolela mobali na ye bilamba akosokola basani etante mwasi mais ntango koke na poto bino batakoyebisi biso nini eza bolingo nde moto esalisa biso bo mais zo mobali noka bozali na poto kiti te na kino comprendre ke makambo asalelwako kuna eza bolingo te eza nde bokuma bamindele yango bochange façon na bino bovivre soki bozoki na Congo otelemela oloba na kosokola basani te na kolambela o te ata j'aime bien cet homme de Japon. Lorsqu'Akutani Nzamba Tuniye, quel est ton nom? Azoki Mabaka Ebi Aïpi Pambolan de Près. Nzamba Kombono a bomba identité naïe. Mais oh, ça la biso pas c'est ça quoi. Bande ko la biso ba Congolais va changer ba identité na bango. Va changer culture na bango. Lorsque Dieu a demandé à Jacob, quel est ton nom? Jacob a levé comme on Jacob a bomba identité naïe. C'est là que pourquoi? Lorsque Tozo y a la signification, il y a combo ya Jacob. Combo ya Jacob et Ngolo ba Moïse. Voilà. Et Ngolo ba Moïse. Donc, quand Jacob a bombé l'Inzambé combo, il y a l'identité dans les années Moïse. Mais on a Congolais, l'Iboso, la Mundele a changé d'identité. Moi, je suis en blanc. Je suis Mundele, je suis américaine. A changé dans ma français. Moi, je suis. Na façon que l'obé changer. Donc, on les hommes Mundele, il y a quand même Congo, à aucun jour, Mundele a coco ma blanc. Je suis allé faire un reportage dans la commune Yalité. Je dis le bourgmestre en train de parler à l'Obini. Abina Yambi bourgmestre, il y a Angleterre, à moi que je me trompe. Ayeko, Nambo Canabiso. Ayebisi bourgmestre, il y a Angleterre, parce que je ne sais pas, à moi que je me trompe, et ça l'Irène d'Azakuna. Ayebisi pour célébrer mariage. Topé Tijo. Nini, Valère qui a célébré ma mariage, je me donne honneur. Beaucoup de maîtres Angleterre a dit je ne peux pas célébrer le mariage dont l'homme est au-dessus de la femme. Chez nous, c'est la femme qui est au-dessus. On est banane étiquette. Nous avons changé d'identité. Nous avons célébré les balles à haute parce que moi, ça a et pas la biso pour moi, ça a la licolo. Vous avez changé d'identité. Mais biso ba congolais changer d'identité na biso na mboka ba mindele. Yango ozomona ba séparation eza à gogo. Ko kabwana ba divorce eza à gogo. Bo changer ba identité na bino bomi komisa mindele. Ngai sokola ba sanité. Ngai na santé parce que je viens du boulot, je suis fatigué. C'est aussi ton tour, tu peux le faire. Parce que moi je suis fatigué. Si vous êtes ici au Congo, fatigue aller aux acteurs au salam non ndenge singé. Je ne sais pas maman la grâce nous tambola bien ou bien il y a quelques questions à poser ou bien tozo continuer. Te tozo kende malamu ya dengo lobi wana eza penza ndengo wana tozo mona parole eza renversé esika oyo ba papa fallait ba konza ba papa baza sous na pouvoir te ba mama chrétienne mama oyo tozo loba ayebi pe nzambe akendaka pe église mais na ndaku na ndaku ye susu akoma pasteur na ndaku. Deuxièmement maman la grâce limbisanga kolobete. Deuxièmement, on a ma balle, on a ma balle, on a intérêt. On a mon talon, na ki poto. Azala qui vient, mi ba la poto ba changer kutu ba technique alobi ke na luka na mobile mwasi plutôt na Congo. Aya ko luka mwasi yango na Congo po ye moka meme na poto alobi basi na biso poto a mitwe beba. Leka ka mwasi akomi na poto atali ba technique nini ezoleka na poto a changer comportement na ye. Parce que yebini soki toke samba kuna na leta ba kokotela ngai. Voilà. Donc mobile akokanga ba bagage na ya ko biba na kotika nga na ndako ya abalukeli mobile o mona mpiku avant alonga lakini alobi na okeno zo mwa koko na nga moko mundele kuna akokufa kwa tikela nga ba bien. O mona mtu mwasi alobi ni nazo tia contre mi en fait que tango ekobeba ne la biso ba ko benga na mobile nga na kotika na ndako. To bosani identité na biso culture na biso ba congolais zake. L'homme est au-dessus. Ce n'est pas seulement notre culture. Ce qui est ok, il a la binoke, donc non a totanga,
bisika wapi makomi ezopesa biso hiérarchie gouvernement ya Nzambe. Frère Joël, s'il vous plaît, je la biso na gouvernement ya Nzambe na mukanda ya rapidement s'il te plaît. Rapidement s'il te plaît. Allô maman la grâce. Allô maman Tiffany nazolanda yo ozo kende penza malamu. Makambo wana yango wana nde tozo vivre yango moni tolobi totia yango na yo ndeko na biso oza na Kinshasa puisque bandako mingi eningani ba papa bazo kende Kinshasa ba mama awa basimbi mitu soki papa wana anyokwa maka mingi awa mukola kozwa occasion wana kiti Kinshasa mama bandi olela azo bosa na ke makambo nini oyo ya salaki yango wana nde koze biloko wana yango na limina esa ba mama balimbisanga na lingaka bango mingi mais tozwaka ba rapport pe ya mingi. Voilà. Tanga Ephésiens 5 22 28. Et bon toyeba gouvernement ya Nzambe ezalaka ndenge ni. Rapidement s'il te plaît mon frère. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église. Merci frère Joël. Est-ce que Bible en biso to tanga msuto mama la grâce tanga la Bible la bino ya ba mindele po ba mama ya o bazaka na kimba koma ba mindele na poto. On l'a bien Ephésiens combien? Mama la grâce oza ba ko bo changer to mundela sala ngundenge msusu. Ezaka yango moko mama liloba ya Nzambe eza yango moko partout. Ephésiens combien? 5. Gouvernement ya Nzambe 5 verset 22-28. La Bible déclare, Ephésiens chapitre 5, verset 22. Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Là, continuez, maman. Donc, maman, la grâce. Oui, et ce qui va na 24. Ok. Je pense que kuna bazo pesa biso gouvernement nenge salema. Balobi ni femme soyez soumise. Zala na te ya mobile na photo lo bango bien na lingala to bomisa ngote. Zala na te soumise, zala na te to pe yokela mobile na yo zala na te. Lo lenge yes masi atali awo ke tata na ye. Mobile azali kolo ya mwasi. Lo lenge Christ azali kolo ya nani? Ya mobile ya. Ya mobile. Donc, il y a église plutôt. Liboso ezali Nzambe. C'est lui qui est le chef. Le chef de la femme. Gouvernement Nzambe salami bongo. Kolongwa Nzambe tozana Jésus son fils. C'est lui qui est après son père. Oui, c'est le fils. Après le fils, c'est tozana mobile. Après mobile ezali mwasi. Mais ba maman na biso ngana lingaka. Ake poto ba renverser yango. Ke ngande mutu na za chef. Comme yazo musala Yem ta sala. Est-ce que mobala ane loko oyebisa? Mobala ane loko olobela. Olobele loko te. Ote loko te. Parce qu'il est poli français malam. Parce qu'il yebi makamwa malam. Parce que tanga koleka mobile. Parce que sala mobile aza mukulu yaza molai. Moi to sa mobile ezate. Yaza likolo ya mobile. Azobo sana ke. Elle est congolais. Boka na ye tope. Bokoko na ye tope makomi. Kaka bokoko te maintenant makomi lobini nike. Femme soyez soumise. Eza penza ndengwana. Eza penza bongo la princesse. Eza penza ndengwana la princesse. Makamolobi wana eza penza yango oyo ezoleka kati na ba vie ya bandeko ebele. Moni wana to toucher catégorie oyo ya basi oyo bazali baza kotosa mibali te ba renverser rôle na bango. Mais eza na bandako mususu oyo basi pe bazolela aza soumise aza chrétienne mais azoyeba te asala ndenge nini mususu ayebi te peut-être aza na problème moko oyo ezo déranger ye moye aloba yango eza te mobali abimisi ye déjà mabe donc nyonso azopesa ba rapport ya mabe na mama ya modèle wana na tango tokoyebisa ye nini aza na ye malamu peut-être bana po awa biso na poto vie eza ndenge moko te na basi ya Afrique. Moi changement wana ezali bien que ba mama bazo copier pe makambo ya mindele mais modèle ya vie auto menaka awa eza différent.
biso en Afrique mwana ko okende classe na baninga na quartier bakei awa il faut kende kotika mwana na yo okende kozwa ye awa il faut papa kende koluka mama kende luka donc il faut na ndaku boyokani ezala boyeba ndenge nini boko jouer rôle na bino nani akokende musala nani akokende kozwa bana nani akosala boye mais zape na bandaku mususu o ba mama pe bazolela na ba situation ya modèle wana que akomi na suka azokoka lisusu te charge lekeli ye bien que aza soumise mais aza susu na aide te siko mama ya modèle wana tokoyi koede ndenge nini aza na posa atosa na ye makambo nyonso mais aye kokutana na situation oyo eza na poto ke esengi mobali mpe atia liboko mais omona peut-être mobali atie maboko na poche azotala ye asala nyonso ntango akokoka te ayebisi otosaka te ozosala te donc mwasi fo asala makambo nyonso sikoyo mwasi ya ndenge wana azolanda biso azolela tokoyebisa ye nini mwasi ya to mpe mama na ngai ya bongo na koyebisa ye nini tokozonga na ye kaka na makomi mpona yebisa ye ayeba libala etongami na nini to mpe bolingo etongami na nini 1 Corinthiens chapitre 13 4 à 8 tokoyeba bolingo moboko ya bolingo ezali nini mpo soki moto ayebi moboko les éléments constitutifs ya bolingo akobouge te ata mobali na kitama ta telemi dans l'espace ye akofandisama kaka na makambo evandisi bolingo so totanga bolingo evandi na nini mama bongo ozala na pasi te soki ayebi ka makambo l'amour est patient. Merci beaucoup. Bolingo ezali na nini na patience. Amen. Maman lona kaka patience. Adage moko le parce que oui, allô maman. Nazolanda yo. Allô la sœur Tiffany. Maman ya bongo lona kaka libala na ye na patience. Amen. Allô maman la Amen. grâce. Amen. Tozolanda yo. Bongo na koyebisa nini. Allô na libala na ye na patience. Na patience, oui. Avandisa libala na ye na patience. Amen. Soki patience ezate na bolingo akokota elolo bya na ye. Amen. Avanda kaka ta mobali ya matakiti. Eza na daji moko na sepelaka baloba soki olingi kanga miso. Boma miso plutôt, boma matoi, boma munoko na yo. O na mona ki mobali na yo. Atelemaki na coin moko na Château Rouge. Na mona ki mobali na yo. Azalaki na fille moko mukuse mulai pembe alekaki na kitoko position wana na monelaki bango franchement ma chère azakaka mwasi na ye ça va omoni papa pasteur ndenge bazosolola na secrétaire ezangi te bazam na mobile sikoyo soko oza na patience eke misu na yo mpo baye koyebiso yo sikoyo oyoki soki otiki ka matoi no yoki ka balobeli esili place bolingo ne ekufi ozangi patience mama okoti qualité obomi libala na yo obomi avenir abana na yo parce que la plupart c'est 100% ya mabala ko ekabwana bana na bango ba vivra ka mabe baza bana moko ba mal éduqué baza bana moko ba kola na ba choc ba blessures intérieures obebisi avenir ya bana na yo lona boma kaka matoi na yo zala kaka na patience ata mobali akei wapi so mabolongo na yo bukango na se kakalisango mobali aleki mibali nyonso tukapesaki yo ye lokola apesaki yo ye outa na kikwa na ye ayebi bakalikile nini esengeli pour kazongisela mobali na yo na eta oyo esengeli ezala mama la grâce eza penza bongo deuxième élément de bonté etondisami na bolamu amen nayebi te mama bolingo mama na nga mobali azoniokola yo lona bolingo na kati ya bonté bolamu bolingo deja eza mais lona bolamu oyebi mama la grâce mpe moto aosala mabe yo osaleka malamu moto yango obaye akotika ochange eza na mibali mosusu mama azalaka mobulu makasi mais aloba akoma déclara di depuis nalingaka mwana mwasi oyo na nyokola ye me ekomaka na moma moko boye navanda kimia mwa mwasi oyo avandisanga kimia lonela eka bolamu ata azosala mabe yo kokende kotriche te daya kuti ya bimi ndenge ya bimi nga mpe na bimi ndenge yasali boye nga mpe nasali lokola ya tie boye ekoma na kimi otie libaya nga mpe na tie
soki libaya yango esali nini soki mpe totambeli yango ndenge balobaka soki mpe tokalingi yango nayebi te donc mobali otie libaya nga mpe mwasi natieli yo libaya soki ezangi tosali nini tolongoli londela mobali na yo kaka bonté bolamu de même aussi papa est-ce que batikani baza na posa divorce mibali mpe bazokoze badivorce na ndako mabala ebele to mpe basi bazokozele papa londela mama bonté ata azonionga yo ata azosala londela ye kaka bonté akobaya kotika mabe oyo azosala ye parce que papa Joël s'il te plaît tofei ne point envier l'amour ne se vante point il ne s'enfle point d'orgueil. Merci papa. Orgueil maman. Ozo souffrir na ndako ala parce que ozali orgueilleuse. Voilà. Moi eleki yo trop, moi. Na kata bolingo ata mobala za na orgueil. Balobi ke bolingo ezalaka na orgueil te. Ata mobala tondi orgueil. Yo mikitisa. Balobi kokondila lo les semblable na mwana na bana mikie. Olingo kota kuna zala lokola mwana mukie. Mwana mukie zala la lokola ebine likambute. Ato saneli ngai lolendo nga na wala kisoka que je suis humble. Je suis simple. Je suis plein d'amour pour toi. Ato mata to yo la kisanga baso baleki kitoko. Omoni papa yebo ina ba pele parce que maman la grâce eza na ba papa ba na nko bazali ebele. Eza na ba papa na mobulu na ye ya propre. Ya konyoko la mama te. Alingi na mosika. Moi sina ndako libala ebate. Mais mususu ma papa maman la grâce Aouti na makamne libanta. Jésus qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le temps de la grâce, Jésus qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Zokoba mama. Siko nayebi te ezala ba mama mususu oyo bazali basi piège. Donc basi oyo bangonde baye na trouble na ndako. Akutani na papa ya batu ya mosantu penza sambelaka na ye. Me mama wana donc yende mutu aye ko bomba nyonso. Banda koti na ndako ya batu ole ya mema vie ya memi kufa. Ya ko kabola famille. Siko yango tozoloba na ba mama ya modèle wana. Po bazali ba mama oyo biso tolingi bango pe ba koma ba don de l'Éternel. Toyebisa ba mama wana nini? Tozoyebisa bango nini pona ndenge oyo nga na kanisa ki ba mama mingi oyo ba ye na ba caractère ya mabe ba yeko bebisa même ba vie ya bana mibali ya bato ba mama wana mingi ba yebi nzambe te asambela ka kenda église asimba la Bible mais azana ye na relation na nzambe te ayokela même pas mobali ye malamu kutu pasteur aloba ke mobali na ye. So pasteur ayebi si esala boye ndenge lobi mama wana ke kotuna epai ya pasteur soki iye azalaka mobali na ye papa ya bana na ye nde azalaka mobali na ye. Siko mama ya ndenge wana akoki ko changer ndenge nini. Mwasi azomema division. Jésus qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Le temps de la grâce, Jésus qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Siko yango tozoloba na ba mama ya modèle wana. Po bazali ba mama oyo biso tolingi bango pe ba koma ba don de l'Éternel. Toyebisa ba mama wana nini? Tozoyebisa bango nini? Pona ndenge oyo nga na kanisa ki ba mama mingi oyo ba ye na ba caractère ya mabe ba yeko bebisa même ba vie ya bana mibali ya bato. Ba mama wana mingi ba yebi nzambe te. Asambela ka kenda église asimba la Bible. Mais azana ye na relation na nzambe te. Ayokela même pas mobali ye malamu kutu pasteur aloba ke mobali na ye. So pasteur ayebi si esala boye ndenge lobi mama wana ke kotuna epai ya pasteur soki iye azalaka mobali na ye papa ya bana na ye nde azalaka mobali na ye. Siko mama ya ndenge wana akoki ko changer ndenge nini. La malédiction te surprendra, tu diras le Seigneur n'agit pas, lève-toi, commence à prier. Jésus qui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Yango tozoyebisa mama nyonso oyo oyebi déjà que papa apesaka yo ba reproche
ayebisaka yo deja bamakambo susu changer comportement na yo eloko ya liboso ezali ete mama yamba Yesu kati na bomoi na yo vandisa ye penza koma likonzi kati na yo mama zala sérieuse na vie chrétienne na yo tambola na obéissance ya parole de Dieu oyo ndenge Bible elobi na biso tosa yango tolandaki témoignage na biso mama Hélène oyo azalaki ivoirienne azalaki musulmane mais abandaki ko appliquer loi oyo ya ba chrétien na ndaku na ye abandaki ko tosa makambo nyonso ya mwana azwaki miracle na ye lelo mama wana botaka te azwaki bana 15. Donc nzambe aza capable soki yo ondimi koyamba ye na mutema na yo Jésus Christ de Nazareth comme Seigneur et Sauveur ovandi kati na parole ozwi vie ya mobali na yo ya bana na yo ovandisi yango na makomi makolo na yo eza à genoux jour et nuit liboso na nzambe makanisi na yo pe obandi ko renouveler sagesse na yo intelligence na yo obandi kotala bapoint nyonso oyo ya mabe obwaki yango oyo ya malamu ozwi ata makambo ezoleka tout autour na yo bamindele basala bachinois basala baindien basala mais oyo nzambe alobi na yo nde yango yo okoaplike na kati ya ndako na yo mwasi malamu arenouvelaka intelligence na ye arenouvelaka conscience na ye bapense na ye il faut ezala pure ndenge la princesse alobaki awa makanisi ya mabe oyo eyaka kotambola biso tozala tout le temps te ke ovandi obandi kokanisa kaka banégativité zala mwasi oyo aboyaka défaite soki omoni likambo wana ebandi koya otelemi orenonce nango na kombo na Yesu oboyi yango ekota na ndako na yo te zala toujours debout kati na prière oko remporter victoire na yo ata lelo omoni yango te mais soki okangami na Yesu wana o renouveler ba pensée na yo o changer modèle na yo ya kokanisa okomona nzambe akosala ya minene kati na bomoi na yo nzambe ako transformer vie ya mobali na yo oyo ozomona wana aza Satan aza lion peut-être azali serviteur de Dieu oyebite nini oyo eza kati na yo yangwana mama nyonso oyo azolanda biso azwa likambo oyo atia na motema na ye ata papa alobaka te yo banda ko appliquer makambo oyo biso tozo toucher na pokwa oyo tolobi ete mwasi nyonso a recevoir Jésus Christ mwasi nyonso avanda na se na makolo na Yesu mwasi nyonso atambola selon la parole de Dieu soki papa azosala na ye mabe mais yo appliquer jouer rôle na yo oyo nzamba pesa oyo na se na moi oyo na kati ya ndaku na yo soki o continuer kaka ko jouer rôle na yo okomona nzambe ye moko akotoucher motema ya papa wana akotransformer yango akotia parole na ye akotia crainte na ye papa wana yo zobenga lion akokoma mosali na nzambe ndenge toyokaki témoignage ya mama Hélène ete mobali na ye lelo pe akoma évangéliste alongwa na musulman akoma kosalela nzambe po mwasi na ye aplikaki loi ya nzambe kati na ndako na bango. La malédiction te surprendra, tu diras le Seigneur n'agit pas, lève-toi, commence à prier. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Merci beaucoup la princesse. Topesi yo bye bye, tokutani susu samedi prochain. Na kati na émission na biso na oyo susu nzambe akotia biso to partager. Yango liloba oyo ya suka pona pokwa na lelo. Tolobi ete mwasi mama oyo nyonso esika ozali telema puisque mwasi nyonso ya telemaka avec Jésus a remportaka victoire kolemba te kozala déçu te kozala découragé te Bible lobi avec Dieu nous ferons des exploits lokola yo yebi Yesu nzambe wana akosoutenir yo tango yo kotelema na prière kolelepa ina nzambe maya misu na yo ezala ya kolela libanda te me maya misu na yo ezala ya kolela na kati adoration liboso na Jésus Christ de Nazareth aza nzambe oyo akonsolaka azomona nyonso ezoleka kati na ndako na yo ndenge tolandaki na témoignage mama alobi ete
nzambe wana alobi na ye namoni souffrance na yo nayoki kolela na yo yango wana na ye kobikisa yo. Nzambe wana akutanaki na mama Hélène aza capable ya kokutana na yo, azomona souffrance na yo, akosimba motema ya mobali na yo, akobongola histoire ya ndako na bino na kombo na Yesu. Tokutani lisusu lundi na 22h na